Bande kolanga ba artiste tolingana na bosolo ya hypocrisie. Bande kolanga ba artiste tozala bomoko ya bosolo ya hypocrisie. Soki tozo sala hypocrisie mabe. Soko za na problème muninga mona ndeko yebise ndeko na sepele te polo be na nga boye osala ki boye. Il y a beaucoup de nations qui... Tomando Lucati, budget sur 15 000 balles, à maman 10 000. Donc voilà, ça dit Lelo, so matanga penande to check date, pour to check les 9, après les 9 to yenango les 11. Les 11 c'est par rapport ndeto so la na famille kokoso ezalaki. Comprendre yango famille benga esus to changer date. Donc les 11 wana to comment peut déjà comme tuna est-ce que les 11 wana tokokoka par rapport ya budget na ndenge pena faut baler l'artiste. Se détendre na ba week-end oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babo sani binote tango oye chez Jongade oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin caméra à téléphone.
Il y a beaucoup de machin qui à la Zoom. C'est bien. Abana suka tena na robi na kasa koko kimia mapoli simba iliboko ana kota tena baondele je kota kota na kati On se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie. Chez Djonga 1, Oyo efungwamaka tous les jours, du lundi au dimanche. Oyo soki oye awa, ozamu bimba na ndenge ya kosakana te. Awa chez Djonga 1, spécialité zalinde biloko ya kotumba mointe. Po awa batumbaka taba, ngulu, soso, poisson, pe biloko mususu lokola makemba, ba frites, pe biloko ya ndenge na ndenge. Chez Djonga 1, esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit. Kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga, mariage, réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi, samedi, dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba. Soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81. Oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi. Adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230. Chez Djonga 1 nyonso ezali naturelo soin batuka ya motea mabe mbazwa photo ba noir ngai mais nzamba confondre bango. Comprendre parce qu'il y avait des caméras auto bandé ko pekisa yaya longola téléphone yaya longola ko na kimotea mabe photo mais tam so photo anape ezaki bienvenu parce que et confirma qui kokufa ya moyi po bato belé bakanisa kango za base. Donc voilà, quelquefois le malheur est bon bien que bato ba condamner ngai nga mutu na salaki o nga na ebité mais bato musu ba sepeli ba bi soko na mona photo tenga menenge na ndima te. Voilà. Donc c'est important to kunda moyi na kimia. Une question ya moi curiosité. Est-ce que maman livre mutakundi pour le a contribué ma casse. Mais est-ce que bato musu baza ko ignorant pourquoi? Na ebité vraiment bambote belé pa mama ni mama na ebité
motema ya mama wana vraiment to banda lukati budget sur 15 000 balles ay maman 10 000 donc voilà ça dit lelo so matanga penande to check date pour to chaka le 9 après le 9 to yenango le 11 ezali par rapport ndeto sola ki na famille kokoso ezalaki comprendre yango famille benga esusu to changer date donc le 11 wana to koma pe déjà komi tuna est-ce que le 11 wana to kokoka par rapport ya budget na ndenge pena il faut baler l'artiste et du coup meraye na 10 000 balles donc pas ya munene déjà pour to kuna yango au moins tout ça ba démarche tout pour tous to kuna mo c'est une européenne ça pour na artiste nyo so batikali na yo mo européen kati vraiment c'est le moment ya kolukelongi ya nzambe ba oyo bazalaka pa nzambe vraiment bolukelongi na bo solo ba oyo pe bazalaka pa nzambe te bazwa temps c'est le moment mara faut te ya biso faut to comprendre que to uti wapi tozo kende wapi vous comprendre donc bande ko nanga ba artiste to lingana na bo solo ya hypocrisie te bande ko nanga ba artiste to zala bo moko ya bo solo ya hypocrisie te soki tozo sala hypocrisie mabe soko za na problème muninga mona ndeko yebisa ndeko na sepele te polo be na nga boye osala ki boye du coup soka za motema malamu a comprendre que ndeko na nga approcher nga po na yeba mabe o na sala ki du coup yebisa ni ndeko so na sala ki mabe excusez ngai parce que to koti 2020 oyo vraiment na ebité to tambola na bo solo et ko sunga biso et puis na mabota na biso moni ba kato okuta na artiste akufi wana bimi boye wana boye ozo comprendre tant ba bima bongo ça dire bana wana bazape miki ceux qui soutient ezate nani on soutenir bango pour après matanga lelo toza matanga lelo to wana matanga mais après matanga j'espère to okuta na so boyete tozo kuta na lelo na lobby et après kokunda to okuta na soute ba monsieur banozara ndeni bana na e ba bien on comprendre mais ba oyaye ba bando etala bana c'est pour le tiki bana comme parce que nous sous 10 nous sous 8 nous sous 9 tozo ba pena nombre exact te na calcul nde ba bimeli 9 nde ba bimeli 9 baza 9 nga nazana moko même nazana moko bayaki na oyo Auti Brazzaville. Auti Pointe Noire, aza master ya Chico Pululu, ça dit ba disque o bomona Pululu asala. Varon de Komodo azaki moko oya banda o participer na ye ko composer ba chanson wana et puis na studio a banda ozane pena chaque jour yende mutu a se décidaki ake pa ya famille ya mwasi wana ake ko solola pour que bazwa mwana wana kokisi déjà 6 ans azokende 7 ans aya kolela papa na ye muta asime ba charge wana donc ye muta longoli na bango ye na bango donc o est important lokola bana nyonso bazomonana baza la place moko balela papa na bango après kolela papa na bango ba biso ba oyo pe toza proche na ye to bossa na bana wana te même bandeko pe balingaki Pululu oyo balingaka Pululu to bossa na bana wana te parce que bazana no mike ko calculer bana bakola ba pusana oyebika ba classe ko banda primaire ti likolo c'est pas facile ba biso toza na ngote ya ebele toza na ngopete to débrouiller kaka mais nzamba pesa biso makasi toza na bango ensemble to kolela Pululu mo ka to na morga 50 ans. Oui, merci Gloria. On a habité ma Pululu, on peut te souhaiter une chance sur soi. On ça fait mal, hein? On a un bango, na mona qui n'a pas d'aventure, n'a pas en avril, tout en décembre. Dans 25 benga, na tuni 25 benga, c'est vrai pour la Koufi. Tu sais, les gens moi passent, na benga ken peine à confirmer, les gens pour la Koufi. Tellement on n'a pas d'aventure, mais comme en réalité trop jeune aussi, mais Zambekaka. Il y a une crise cardiaque. Trop jeune. Et bon, on a tout le bela, on a comme qui opé, qui a la mouki beau gloire Koufi. On a ça la passe mon son, on a ça la batte, on a ça le quoi pour toi, tu confirmer que tu es mal au pouvoir dans 4 morgue.
Oui, des fois, moi, toi, on a un cannabis, tu es au Kaboul, ça part des choses. Tu as un matin, mais au moins, un bras de fer, kili, pas mal, les lots, avec l'internet, tu vas exciter, tu vas la télévision. Tout le monde a une interview, on a un pacaloui. Ouais, ça qui bon moi journaliste en tout cas moi bah dire c'est comme si les agibans à poto m'ont minimisé tant son bah code de $20 mais na mona bande comme ça mais quand single pardon yo wana biso so zwarango $20 ne keda biso Laurent matanga bo $20 cause taxi express mais ça kaka bana poto ba comprendre rapé bato mutaza ka obligé ta sa makambo yo lobby tu vois le msala ba qu'on a c'est mon par rapport à benjure to ngana mona ki on mutafinga glo lango ze loko te poko za monga maman olive 500 maman olive ko futela ngandako tu vois tout fait nombre to comme le roi bazo baté parce fait par la tapoto mais par oui sera des bordels langage c'est par rapport à bâtir batapoto ba bato za rapé bato nous avons de famille par le za mari azana bana mo mtu mo fingaye o fingaye zo bo fingelo côté par rapport à nzime kana mso kenga là mso na vino pesa par oui différente là azana bato a lobalaki bato e manger ko finga na fingi yo tambo ba bio glo fingi ba chinois ça non sauter na fingi yo par na bato a lobek par kana za ba relation batapoto biso tout ça ba batapoto ya lo kwa batapoto ba finga na za bato na finga kapé. Il faut finir. Ça au finir na finir. Faut compte. Bah tout so apota benga ndo finga ndo démarrer yo. Non démarrer au pe. Amuta ban allo ngana benga benga so nan ah papa balba bonjour. So oser le côté de tel lekio yo poser le côté parce que ngana za kombo leka yo. Po yo yebi ngana yebi yote. C'est ça exemple le roi Pakaloui mais c'est déjà dépassé je pense que c'est la famille Borsolo là-bas bon ça. Le gros single pardon. Non ba limbisa ba comprendre que ça qui une émotion kanda pe par rapport à ba dire à batapoto. Batapoto musu ba bo léser ba olobate. Voilà. En tout cas, Glorio Langi, tu as un matanga, mais makambu na makambu vraiment aussi là. Te pardon, na refugama. Te na refugama. Te na oh c'est on de na bena ya classe. Te na refugama. Omoni so makambo za ba kunda pululu to solo lango. 30 secondes kaka na yo. Na ebité makambo ndeko na yo frère Mike Kalamba ile ndeko na penye. Ya likambo yo na bomona nga mutalo kuta na bimisa ba vérité oli. Na saka bino na zana oyo roleka kuto yo. Na lobana na makambo so bimisa ba bombe. Yango oti. Pendele moi misi vete pour na yeba ki histoire tant nazo loba na ezaki suma na loba na loba likambo tant banda guerre na moi mo sana ifet kalombo na si bango za rendre kwa Mike Kalamba te loba vérité penye ndeza lukuta ko sele makambo bakosela ngoni bakosela moko kosela likango likambo bala bala intellectuel insta botolo banati pen bana poto bakosate mwana botem na poto akosate mwana akoli na poto mukie akobiso to keki mkola poto na kokoso na tindelo koli mukie ozo bokumbo ngati mais mwana poto ba je suis pas d'argent faut pas m'embrouiller faut pas m'embêter je suis pas obligé de le faire parce que c'est ngambo pene na mwana poto akosate vérité ne bimisi konde vérité bimisi na bien ce que on a besoin de vérité on ne pas ko diffamer muninga mamba bazemi Cédric il est quand même ba ya pana ngana ndako samba tala na samoji tuna grâce témoin abaglo ya pardon makambo te okeli kolotika o etika libomba comment to ligne ko pesa ndeko na opela Mike Kalamba eza problème makambo ya ba kenzambe a juste nzamba bomba likambo tina sukate babi même si molili jamais éco dominer lumière lumière est dominée ka molili ya ka molili lumière pesa ka molili ata bobi kenda ko ngisa molili so ateka bougie bo ba ke bouger na sambeto tanzambe na pso ça la ko sati ngana ya ka ko sati makamta mamba solo voilà na ebel comme na ba pona penia na pesi penia mu penia peso mbote sko za poto mais au moins on a besoin de gagner ok ça plaît on l'a gagné on va gagner ah ngana ebe makambo bien ngata ba makambo ndi maglo la makambo ndi marapenia na peso mbote linga ko mi ma frère Mike Kalamba fois chanteur matanga pour Mike Kalamba ba même tout on touche pas mais ouais ke baton otala pe muto na nzambe ngapi na zara mewa parce na makambo na loba ngapi na sa la nzambe ko za partenaire église déjà za nani ko servir nzambe nga partenaire église serma l'église so ke tout no ba biso nga sema na église na des partenaires église amunene na Glorio Langi bino pe na ebité nyo se logo so ga ba benga bino ba sitoche Gloria c'est ça problème tenga ce qu'on est na roza bisanza te mutu te bisanza nde musanza mutu mo lo bisa mutu mo boye na bi manager na e simpate nga sa manager no to lo bala to comprendre que na linga ko te pour manager no penga na grand frère chéri te son manager za vie son na bengo grand frère c'est quoi grand frère mo bala za ya te mo bala toujours vie donc Glorio Langi a confirmé ma modi peigner la coseli vraiment ndeko na biso le problème te ba funda repeigner ba funda et ekoki ko toke ma dibi ko ça mona kefia là ekoki luka to solo là non pe sur actualité on a le maire de muke pe luka moto solo bele pona zana makambe bela loba to la kisa artiste Chico Pululu oyo aza lisusu invité to la tie donde to la tie boilingi la kisate to la tie kane lamba to la tie pe même l'esprit
parce que tous allons né ensemble, tous les qui, tous melaki, tous partager né mambo belé ensemble. Yango wana omoni eza tout porter quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tolingana, tous abisso nyonso bandeko, nzambe asunga batela biso. Pour la sécurité, nous avons bâti la barre, nous avons mis sur le moussoussou. Le mois de les gâter, venez côté. Venez pour que léopard, classement de salon, elle est là, il vient.
Sécurité bloquée. Bah, journaliste interne, s'il vous plaît, discipline. Bah, journaliste, s'il vous plaît. Bon, ça, biso, s'il vous plaît. Protocole sécurité sur la télé. S'il vous plaît. L'artiste Chico Touloulou, il restera éternel à travers ses œuvres. Donc, si vous allez Ndeko, pendant tout ça, la hommage à Souka Kitoko, si vous allez Téléma, Toyama, Koyama de la mission. Merci. Protocole, sécurité, Béli, porte à décor, s'il vous plaît. Béli, voilà. Mandez la presse, vous pensez, pose l'image normalement. Peut-être qu'on va chanter, s'il vous plaît. Papa, c'est là, c'est bon, mandez la presse, pose l'élément, va exposer cercueil, s'il vous plaît. Recueillement populaire. Voilà. Dites-moi quand la musique, s'il vous plaît. Quand la musique pour le moment. Pour nous permettre de Bandeko, on va faire la presse internet. Mais quand on est dans le monde, ça nous bien.